Jelicho namoni makambo epesu esengo oyo moni wow ondimaki te ekokosalama olingi salama. Bon, nga na yawa pona koedewa po nga pe nalingi succès no esila te. Lokwa nalingi succès no esila te, alors na ye na peso pe mwa boule conseil te ezaka boule yo nde moto koteta yango otali soki boule yango ya bien po contrôler succès na yo. Selon ngai nazopesa okisi te eloko te kaka boule. Bonjour fidèle internaute de 3w.ln. Kobanga te wana ba chroniqueuse nanga. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon, j'ai dit chaud. Olobi okamwe, olobi kututeme okamwe. Wow! Soki na koti na internet bazolobela nga. Soki pe likambo eza pona ya ko se défendre bazo défendre nga. En tout cas pona kozwa bato ba défendre yo ezaka penza likambo. Surtout à long terme. Po batutu oyo mona baya pa na bango ya ba défendre bango ezalaka kaka pona compte carré mokonzi la baron. Do batu wana bazali ya Karine. Baza ya bato te ba ko défendre. Do gel nena loba boy. Tango zo sepela wow. Na batu bakomo défendre nga. Bato ba défendre yo. Na ebite ponga na moni bango te. Mais bazo défendre yo contre Karine. Ce contre Karine te. Lokola yo ozolo bamba be pona Karine. Bakoko défendre yo contre les Ketchu. Ozomona to contre Fivette Mayem. Mais batuana baza toujours à la baronne. Siko yo koma okokozala na batu o garder bango ba défendre yo. Ce n'est pas facile, hein? Okanza teke nakoloba, c'est simple te. Simple zate. Poso ezala simple. Ba o ba leka wana ba luka makamuna la baronne. Ba défenda bango. Bere batu wana tilelo baza sima na bango. Soko tali kaka Yvette Kalombo boyane kuna. Yvette Kalombo ami d'enfance ya Karine Mokonzi. Nakanisa population oyazwa ya bato ko défendre ye yo zibango te. Bongo te siko loba mutini ya défendre ye. Toi défendre ta projet na ye. Mutuni. Po Karine Mokonzi à part ko défendre ye batu balobelaka ye balobelaka projet na ye balobelaka ba progéniture na ye balobelaka mobali oyo abali ye balobelaka mama na ye balobelaka batania ba Armand Mokonzi. Ozolanda bien sûr niveau wana ezaka ya ba icône.
me eza kaka mpo nayebisa yo ogangaki wa osepeli esalingi esengo nalingi okontinue kosepela sikoyo osala boye bato oyo bakodefendre yo na TikTok mpo TikTok yango moto yali makasi ya TikTok bato oyo bakodefendre yo na TikTok benda video tia yango na Facebook na yo mpe moto tu oyo akodefendre yo pesaka ye bonjour sengaka ye merci na messenger okomprendre na commentaire te soki na commentaire okomeli ye likambo moko ekoflate ye neti ngai obengi nga noko moto moko te abenganga noko robo yo noko nazali flate ti sikoyo nazoya kaka pembeni na yo parce que nazokontinue kozala flate yango mpe nayekoyebi biso makambo oyo sikoyo bato bakodefendre yo ata mafinga yango eza ndenge nini tiango na page na yo ya Facebook mpe na likolo koma likambo ya kitoko mpo na ye mpe osala bongo mpo parmi bato wana moko akotikala na yo surtout kobosana te pesa bango nimero na yo yo mpe zwa nimero surtout nimero ya telefone na yo fo ekoma bato tu bazala nango mpo soki oza nango te eza esheke mpe fo oyambaka yango yo moko fo oyambaka yango yo moko moto mosusu te ayambelaka yo tous les bateaux bazala na bato oyo badefendaka bango neti bamusicien comme le grand mopao telefone na ye bato ebele banda kobenga ye bazwaka ye bachroniqueur bachroniqueuse Karine Mokonzi la baronne ye kuta tia banda ebandeli tina moko lelo atravaille na telefone koleka bato batravayaka na Orange alors jali cho sala yango surtout eza nécessaire esali esengo no po gangi wow bato badefanda yo bongo te no ozelango te ozalaki koambisiko nini oyo moko olobaki kolulako ambise no bon oka ozalaki wana olobaki ntango basala yango mpa bato mosusu wana ozoloba Karine Mokonzi mpo ye kama basala yango bien après moto mosusu aza te mais lokolo oza koanvie eye kobanga te français koma kokima ekoma koyelanga Chiluba mpo bato nyonso bakovote kaka candidat numéro 20 na présidentielle yango tout Chiluba moto eyelaka ngai alors jaedi show donc yo ndenge oza wana pesa importance ya makasi na bato bazokotela yo créer lien moko d'amitié amitié kutu ya moke créer lien moko ya fraternité bokomi bafrère et sœur to basœur et sœur créer esalaka plaisir tout le temps kanisa lili mbui alongwe Grèce aye akutani na fere na Paris bayambie na bato afere bafuteli hotel balesi ye batambusi ye azongi Grèce na mwa de cheke na posi d'après yo kanisi lili mbui valeur n'importance wana akotika fere te akotika te ata balobi mabe na ye sikoyo
bato wana pesa bango importance ata baza bato ya la baronne baye mpo na kanda quelconque ya la baronne yo kokipe wana te zala na bango kaka kopona mpe teke oyo aza infiltré to infiltré te rien du tout na bainfiltré te zwa bango kaka yo kaka bazosala oyo yo yolingi olandi nabakisa oyo nazoloba eza deja ebele yokanisi baoyo bazodefendre yo so baza na tiktok yo moni tiktok ya eloka moke mais non mpo yeba makambo te koleka lelo tiktok akolakisa yango oyo to eleki na youtube tiktok akolakisa yango na instagram tiktok akolakisa yango na batelevizio baradio tiktok akotya yango na balabala na toilette tiktok akotya yango donc mpona bango mpenza surtout soki baza susu bagene baza na beauté kotika mpenza te ya mitu komplike okokogarde bango nano mpo na page no mpe facebook okokobanda te otya mitu komplike no bafase moko ya gagao to face ya gogio nakanisa ozokomprane no fo tya baboga basi ya kitoko mibali ya kitoko oyo bazodefendre ata aza kitoko andenge mosusu te me mobali moko aza na présence ya kitoko bon c'est ça ata aza elongi epe compliqué mais aza na présence moko kitoko de bonne présence moko ezosepelisa bato mpo motu mosusu okomoni elongi mabe figure moko compliqué baza na bonne présence bazomona face de mystique mais présence ezoatire bato okokotya ye mosusu mpa kozala kitoko belle fille to belle femme to bogos mais elongi bazoba nalobi te kozala zoba ya mabe ngamoko na zoba mais nazoloba no bato kotya na page na yo surtout a nalobi kotya moto tekene elongi ya bazoba nga deja papa robo kotyanga te wana ebani naza zoba epuis soko tyenga place mpenza osambo yango wana bon mpona mpenza bagene mpona nini mpo bakozala na temps ebele ya kozala mpa na yo okokotya mpe mikolo mais toujours bonne présence baza na présence ezopesa kitoko olandi te surtout bapopolaka mpenza tokos do oyo eswaka mpenza mpe ezopesa lokumu na valeur mpo ndenge oza wana adversaire na yo numéro 1 ezali d'avance ata nalobi te yo moko oyebi bato tu bayebi adversaire no numéro 1 bowuti ne mpe lelo te bowuti ne kala na équipe nationale bolia na ye mpe elongo bomela mpe ata na tie kombo te bato bayebi ye ezali Manik de John adversaire no numéro 1 kobosana te Manik de John kote bana basi yende mutazala Général Etumba na makambo afali mutu musu azala te baoyo balanda baza mosika yo sikoyo ozala no na makambo wana te me bosala barando na Manik de John bolia na ye mpe boseka do ti lelo
a considérera adversaire ya kosakana te yo moko moni na poto awa mutatake yo sans motif eza Manick de John. Pourquoi take yo sans motif? Pona nini yo moko yebi no po ba écarter yo na kota de King atikala ye moko Général Etumba ayebi yo ozali maréchal de l'équipe nationale. Donc, pas naye, pas le baki on a monokone, oza camarade de Karine Mokonzi, okozala camarade de Karine Mokonzi, attendez, penga naza d'accord, na yebi yo, oza camarade de Karine Mokonzi, oko continue kozala camarade de Karine Mokonzi. Alors, oyebi yango bien, adversaire numéro 1 na yo, ata yo tie adversaire te, ezali obozali l'équipe nationale Manick de John, obolia na une équipe nationale Manick de John, oya bima très balukile rabino R2 Manick de John, oyo penza take na kacha poto boye nzela moko Manick de John, oyo yo pozongi seliye Manick de John. Depuis quand nga nazala master na yo? Donc, azala master na yo te. Alors, bongama, vimbisa ma papu, bato sepeli, bazo défendre yo, garde bango. Manick de John, azana bango te. Ayebi pendenga ozela bango te. Loba ayiba, technique na lobi na yo, basalango avant. Mais yo, où est ça déjà? Jaël Cho, Jaël Lukoki, la reine de la musique facile. Ezayo, pour Betty Nzembo et Tikali, chanson au Betty Pona de King, et Tikali et Kangami et Tikali. Succès à danser, Kole Kabanzembo tout. Saralula Ayemba Koleka Tatiana Cruz banda komana carrière solo yemoko obimise linzanza penzo bimisi bango. Donc yo olakisi penza oza la reine de la musique facile. Donc oza penza likolo okonyata oko continuer konyata ba chanson nyoso anezo bima ya ba musique facile ata ba bini yango mais yo au petit ya ba royaume tika ezo bina mana ba boîte déjà jere banzembo nezo bina mana ba boîte tina ba bar. Donc aux déjà niveau musus, niveau supérieur. Créer équipe na yo, zana bataka de points oya yo pensa. Les fidèles de Jaël Cho, bakoma réel to mona bango boina bilongi. Tout d'abord za chanteuse, faut zana ba to ba défendre yo, bongote. Alors, conseil nga merci te. Et kokinango. Bon, senga no gaso senga nasa noko na bongote noko robo. Ah, ça me fait plaisir. Noko. Enfin, Joka Nazaki noko. Ngaye. Noko pe a Jaël Cho. Jaël Lukoki. Ah, noko noko. Oh, wana mususu atika na Kishasa yenga. Ah, ata mibali babenga kaete. Oh, wana kuna soki commission te. Oh, wana kuna soki commission te. Mais na ibite soka ngara suka wapi na maboka ngo ya théâtre ba remonkaye ba tutu ya ba la luka nde bazo chance au remonker te pour déjà couter na commission akenda poto. Obita on dit que remorquage la raison maman si ça rapproche. Te madinga tika na loba pona si c'est portion na ngaité. On comprend boki ko funda nga basangani na fi wana munene wana na so na bina loba no fi wana munene hypocrite qu'elle est. Oza hypocrite yo fi oyo
bauti kobeta yo kuna babeti yo neti kaka lobi musiko kufa. Hein? Babeti yo kuna neti kaka lobi olamuka na tongo te. Oyeli biso na YouTube babeti yo, ba menacer yo, ba yibi ba téléphone, ba sali boye, ba bimisa biso ba vidéo, c'est du cocotte, ba vie na obi marana ba musicien. Est-ce que aussi c'est la biso enquête? Obimisa biso na lancer challenge. Abimisa la biso batu o ba menasaka ina butu. Tout le monde na YouTube ke ba kangi bato yo oyo ba beta ki chroniqueuse oyo. On comprendrait? Non yela biso te. Non yela biso bato ba menasa na butu te. O ba beta ka na okoyela biso bango te parce que o la la na mi oko coucher na mi bale ya bato. On se comprend? Allez, o tiki ba dossier ya bato ba beta yo nanu obimisi na biso bango te, okimi mbangu oke ko suga camarade na wana, o ya fille ya commission, bokende boke ko porter biso plainte ba kanga biso. Donc voilà, pour nous, moins de love et belly. Mais tellement que ça qui belé, le dimanche prière, lundi moussala. Cham sous non na frigo, hein. Cham sous na frigo. Eh maman j'ai un goûté mascotte. Et j'ai lu Weston. Bah oh yo. Voilà. Écoute, non na frigo. Ah ouais. Tout le que l'on place. Moi glaçon à papa quand dengue à la caca. Yo écoute non centimètres. C'est ta femme, Karine Mokonzi. Parce qu'à chaque fois tu m'appelles, la femme a son nom. Moi, je t'appelle mon homme. Donc, mon homme Sainti, aux 8 ans, il va vendre nanga, il va qualité nanga, il va défaut nanga. Et où on a mon pénaïbi, je crois. Défaut dans les bossos, ils ont jalousie. Et oui, puis on a 100 francs, on n'a même pas une minute à raisonner. Donc, mon mot dans le vidéo, n'est pas quoi tout le monde en face, n'est pas quoi on a téléphone. Et là, dans le ballon la vidéo devant le monde entier, que c'est comporté comme un homme marié. À chaque fois, c'est dans ça les cambis ça Karine, on a considéré que le cola na balayo déjà. Yele biso no bato ba menaso na butu o ba beta so ba viola ka o yebisa bisote. On comprend? Ba ma pasa o makambo si ba yiba botika la pamba. Yo kutu soki commission te me mawa mingi. O wana muninga na mususu li pasa no mususu yenga awa makolo poussière les chèques ba benga ke kuta ta nzela te. Hein? Nga nebi ba jimeni ya mitema mabelo ko bino no na mona boete. Hein? Ba jimeni la jar na bino no na mona te. Soki makambo si la boya ba jimo paradis ba na suka nzambe ba zongi sela bino makambo. Babengisi centimètre na feti yoki ozu au pandi ba ordinateur nyonso wana kaka po o créer base yango yo mbizi yo so luka base yango ya nini wana salité salfi tel que tu es là, est-ce que tu me vois mbisi okosala tout po kokana Karine bokokana na ete o René Abiri mukala ya Karine Mokonzi. On fonctionne, toujours fonctionner ou aye na idée nae, ou pas ou na ba idée nae, ou notre René Abiri, bazo exploiter par Karine Mokonzi. Oh, et bien là ba tu ba signification ya mot exploiter. Mama Emily Mai. Emily Mai. Mutu Mai. Emily Mai. Ayebi Koko Sate. Emily Mai. Bamibali bakimaye Emily Mai nzoto mapeka solo Mai Emily Mai bavie nyonso bavie naye Emily Mai Emily menga non to balanati là nana bag na ma fiançaille
jour et longwa ils ont alliance et Kotaoki. Na comment se comporter comme femme mariée. Natala belle famille nana, il y a Dada Mondele la réserve. Notre la Manda Love, notre la maman Babi Kaziyama et notre la ya Ikma Ongaru et Tantinzapa. En tout cas, notre abonnement son. On a cette vidéo pour nous rappeler encore je t'aime et je t'aimerai toujours. On a déjà tout balana en fait et tikali tout accomplir en haut devant Zambie, devant justice et devant famille Batou et puis Bafani en Anayo et n'a pas Bafani nanga n'essaie de dire que binganga ba air tardif parce que n'a comment occupé prévenir que ça fait quelques semaines bon mon liste n'a qui a vu mais elle qui a cause à m'appelle tardif donc chouchou des bords n'est que ça trop n'a mon senti à moi oluka ki actualité trop moluke on ndenge mo ya bien te mais c'est Kasongo na banda bulango kala mais maintenant là tu es où après avoir ko finga batu et lelo yo oya toujours ko suka wana kaka Mama Loso n'expliquer on nous très bien au sala ba vidéo pour insulter les gens ozoloba ke non les ketu boye maman est-ce que yo ko zala na mwana bogar lokola les ketu. On a déjà dans ce monde, on a commenté déjà. Dans mon monde, on a commenté. Oh, bazo manipuler. Nga bazo manipuler. Nga bazo exploiter. Moi, j'ai fait ma vie. Karine Mokonzi, elle fait sa vie. Juvenal fait sa vie. Jaël Licho fait sa vie. Filora, bazo sala ba vie na bango. Ezali groupe auto sangani. Tozo tchaba idée. To finga raba tout. On ne répond pas les gens. Libala eza libala. Karine Mokonzi bako bala nana senti. Centimètre bako balana Azali la première chroniqueuse à nous présenter son mari publiquement même na ba oya TV ba salangote toyoka ka basongo buwa bali omona mobali mususu ala misu lokola mangwaou tala zolo mabe mo ko présenter na miso bato ezate ki peka nani ebite ke yobi mara na ba mibali ya bato balakisi mobali tala fiancé na nga yo bu oke olandi landa pe sous senti abeto likofi. Comme ça, on comprendre. Mobali na yo. Basero ala non na zemi. Abima na camarade na yo. Emily mai. Emily mai. Mutu mai. Nzoto mai. Emily mai. Kipeka. Mai. Emily mai. Nzoto solo. Mai. Madame Mbizi, wala kanona no congolais te. Yoko swana na ba roga te. Ba jimelo makolo ba yiba ba makambo. Yango loko ba yiba bino makambo, yango oya poto molimo na eza na kimia te. Ezo tungisa molimo na kaka yango zo mona akota na ba foya batu, akene ko luka ki camarade na batu makambo zo simba kate po makolo esi ba yiba. Boyibi bato pe boyibi bato botumbolite obokangisa ete. Yo munene oyo babeto na butu ba soki ba violaka yo soki pe basala onini est que so memena biso bato yo babeta yo memena biso no bato babeto po biso pe tozaka choqué comment na concert na biso babeta eti na niveau oneti ka kufala mukate mais ti lelo no to mona ba enquête te nano memena biso bato non to monite vidéo botala bato babeta ki mutentel non to monite o soto tiki dossier na yo o baboma ki yo o banye ba boma yo o tiki mama pour que ko soutenir fi wana bokende ko funda biso bakanga biso pona problème nini bongo yo bato ba menasa ki na butu ti lelo non to mona bango ten eza po nini poto ndima ko zaki victime ozaki victime nde babeta ki bongo yebi likambu te. O memena biso bato yango na YouTube memena biso to monati to mona na ba vidéo bato ba menasaki mutenteli bango yeyo ti lelo to mona bango te po anini fia mosinjo oni ko coucher na mibala baninga ya bantourage ya ba pire serre bimo kati bato ba beteka yo wana azaki victime
coucher na mibale ba pixer na ye ko bima na mibale ba pixer tana na ba vérité beso na bina beta awa tala YouTube est pas souka. Non, attends un peu Malika. Nous avons je ne fais ça que oh lelo je ne fais ça que camarade nanga je fais ça que camarade nanga yebité alanda ti mobala je ne fais ça que hôtel place mobile je ne fais ça que banda olala fia mosinjo to longoli makolo nao ya mikuse wana memango tina parquet ya 4 mingi boke ko sela biso plainte e bandi ndenge nini meme la biso bato ba menasaka na butu bato ba betisaka na butu meme la biso na YouTube to mona ke ozalaki victime te oyebi makambo wana te ba betaki ozaki innocente tondima yo te otambolaka bien ti okata makambo na yo ya bato balinga baboma yo o soki ba violent oyebi pe vérité te o sauter pour que ko soutenir lipasa o makambo esila déjà ngana yebi ba vrai jimel ba plafond bazali o ba osaki sito so ba jimel ba yiba makambo o ba osala te ngana yebi ba jimel ba plafond na pesa ba ono ba mbote pesa bazali badana da Yvette Iva de Gola babi jimel madame Bikuba bayi ba jimel la plafond ba grande sœur ba Chloé Mukuna na Rachel Mukuna le but ozaki na anniversaire Rachel Mukuna c'était waouh. En tout cas, encore une fois, joyeux anniversaire Rachel Mokuna. Vraiment, to botama moi moko vraiment le bezaki bien tozaki na ba Carmel Odia ba moura de la presse, tozalaki wana ba Jimo Paradis ba na suka nzambe c'était et yinda qui vraiment tozalaki belé. Donc la jolie c'est un sapi ba Yvette Carlo moment méchac. Nana yebi ba Jimo na ba plafond, dada na da Yvette. Ba Jimo na ba plafond. Iva de Go la madame Bikuba. Comme d'habitude, comme on le dit, Matika sont un peu 4 digi. Moi, Maëla aura toujours le premier ballon. Bibi Sonio sur le 3. Et ça va, c'est une nouvelle, mais là, mon Dieu, Matika sont au ballon. A remis mon Dieu à vous. Quand on va, ouais, c'est là, quand on là, patron est là, mais en fait, là, puis il t'aime, on a machine à coquille dans la taille, on va finir une machine à on a le cas, quand on Boti bolo mutapusa kwa azala wapi omoni ya mombo soki bolo esengi na bimana sala ba plan na sala ba plan nga aleta ka famille na pusu na leta ka famille na mama ko mutapusa solo ina ta ko mama ya ta ko ile ni donc on yoka ba te mama ko ko to mai ya ko ka mwezi na mona ke ya zo mai ka kama mtu na ina ko kumeni to amba na to yambali osombo là non le baka kina mata po o nazaki liboso yango te naza lelo c'est-à-dire lelo mutu peut comprendre que Mati ezaka vie ya bapel te comprendre eza vie ya relation au Mati si vie na yo moko comprendre que a positivité c'est bon donc na mata au mata par rapport ya oza sima Karine to par rapport ya finga manike to par rapport ya boya na Rogengano. Eh bien, on a 3 questions à la fois. Na une question te na lingna ibaka so eza par rapport ya nini entre les 3 wana. Par rapport ya nyonso. Ya ngone ça que au matin. Je suis Jaël Chaud. Nayaka Jaël Lukoki. Nazo leka inaperçu peut-être na ba monde na bino pe na kota mutayi bingati. Mais aujourd'hui Nazara sous moto Nazara te que na koti place mobo so bat baza même 2 personnes ba yebinga. Taka to ça en internet mais na kin batala biso na passe. Mais OK pe place mobo na kin ba yebio. Voilà l'état qui est danseuse. Non. Ngana nous verrambo. Pour ba clip no le kaka. Si, na ngai ko faire m'aider après ça nga valeur nanga na temps nanga. Comprendre? J'étais danseuse, oui, je suis danseuse na quartier latin, mais nazala danseuse d'être ba danseuse douté. Ya. Oui. Ba danseuse beba bango ba danseuse beba bango ba chel. Na yebi momo lo ba si ba omono chel parce que oye na kindumba. Oye na kimwana balabala. Na beta porte à quartier latin te. Nga na beta porte. Nga quartier latin de Lukanga. Yebela yambali osombo keba na bebe buchu tango yaka na ndako na ngai tango yaka na ndako affaire ça Singa na mosa Fabregas amasta no kari mokonzi uzo wanga na Fabregas no wanga na Bill Clinton no wanga na JDT
natika loza mwasi na bango ta natika loza mwasi na bango ta nga Fabregas a camarade nanga bon namona yango mabe pe te se balobi na mwasi ya Fabregas c'est parce que bamona nga na ye trop voilà bamona nga na ye trop juste ete molobo soki balobi ke nazala mwasi na ye to naza mwasi na c'est parce que bato mpe bayebi ke naotaki koremettre ye trophée ya révélation de l'année 2014 oyo bapesa ye nga parmi na ndenge nanimaki baévénement trop ya babe ya Kim Kester mariage ya Saïsa et Henriette donc nanimaki babloke ebele bapesa yanga na remetaki autant que donc oyo baloko apare nanga parce que TV nanga liboso koleka ye moto asomba espace nde babaka n'oubliez pas de faible commencement boni ye amona vision na talanga bikarine yo ndo oloba mingi ndenge otiaka monoko boye na TV esala obienga mosala oyo natangeli yango ti bongo bing obi tout le temps naza camarade normal nga na kifa na maison mère bango baba misia wera to mona na kato solo la kato benga na c'est normal c'est muta moni bino nga na mwasi ya nwa mobali balo parce que nga na zamosa mons na ndenga mami wata Lili, qui c'est ça? Qui c'est ça? Il fait trop froid. Afrique. Oh, combien de degrés? Oh, 5 degrés Celsius. Guinée, Congo. Congo, comme boy, Nazonga, Afrique du Sud. Nazonga, Dubaï. Nazonga, Afrique du Sud. Il fait froid, ange de lumière. Il fait froid, ange de lumière, ma Lili. Et mes bidocha, ma Lili bidocha. Bichopacha, Sotali Congo. C'est Léo, Tala ma Lili. États-Unis, les années logotés. Oh, Jojo Yeti, ma Lili. nayebi la wangani JDT alwangani pe Fabregas mais libana ngo pe Fabregas ete makasi moi jonanga personne qui nzambe azela qui est temps Fabregas amasa nanga motema Fabregas azamasta na ngai Fabregas azamasta nanga motema ya Terry Alilo mama na Jésus moi jonanga yalinga bien na lata ya est-ce que benzi no chaussure jonanga linga kabuya linga swag te au contraire nga spona c'est pour la remona jonanga na swag parce que nga swag excitanga mon père garçon moi vandisi qui est slim mon père donc voilà. Eh, Congolais, le Bassaïsaï. T'es même à Cambo. En tout cas, maman, le témoin, Chancel Mbemba, c'est là, on a ban Jackie, mais Karim Mokonzi, moi, si y a 500 gigas. Ex, il y a JDT, ex, il y a Bill Clinton. Ex na bota na nyos te mais c'est que na moi c'est qui toko quand même pour ce beau bambelanga mi bali bon bi mi bali on ba na ya na kinyo ba c'est qui toko lo kwanga batayo bazati po ba mona kanga comme bon nyos ko baba ba atayo ko na mo mi kibna obi ajna yo pesa no mer mo pesa no mer tu le no air camel côté na liste ba Dubaï ya rêve comment pas tout le monde au les réseaux. C'est l'image qui nous cambe. Félicitations au couple Christine Melenga qui est Dubaï. C'est quand autant qu'il y a un donc on comprend. Bateau va sonner songi, bateau va y avoir tout, bateau na un avancement d'habiter. On comprend. Non, balobi, sauf qu'il y a un restaurant. N'importe qui. Nga na kozala na se ya muto atangati na pesa ka message aux danseuses azandumba te aza mutu lokwa mutu nyoso mwasi lokwa mwasi nyoso oya ye na musala ngona ndeti ndumba yenda okena ngoti mona asuki ka bongo babalie akomi na bongo mais oya ye na ngona ambition kende na ye boso na ye ba na ko sauter pe na ko ma chanteuse lokwa pachanga nga siko na ko za chanteuse te na yela ngomba bamona kena na batamayele na kuta na balendele na pesa na mbote te musuna ye moi ça na télé kin na bato ba banga ke l'équipe na plateau danger mais nga za facilito solisae na kuta na honorable na bato na kutu ya kaloka ba vela soit de jour mandiki mapata oyepe boye bato bana si ayambi bango te mais j'ai le show tu montes. Pourquoi? Parce que n'engena na za limité. So na télé que je suis danseuse, n'engena za limité mais na bena poussana na za la chroniqueuse. Qui chroniqueuse on a debi. Na mone que so na ke na malembe no yeba na leloté. Ça dit fona ya na polémique na ya bo na télé stratégie za fo bota malango. Na za bâton on nga no luka. Et après na ye na lokwa nyoka na temi na zu bâton. Jaël ya lobina lelo.
ti a komi awa lecture nini au Jaël ozosala par rapport à carrière na yo na vie personnelle na yo moko. Quand j'étais Jaël Lukoki, j'étais une comme petite fille à la maison et na banjo matatine na bima. Na yo comme Jaël Show na debi c'était podnik ya miketi au mati. Mais après batu o batala rabiso ba comment ebsanga ke okomo dérailler. Okomo dérailler mais nazo comprendre te no dérailler. Ozo obandio kende mabe. Obandio kende mabe si OK mabe. Kazadi nazaki ko tourner be mission patata bolembo ko telenga air nazaki coffrer place morobo moi na tourner mission ezati ndezo nga moi ta mort ya tourner te mais na tourner be mission le lopo tourner comprendre oui naza mo mebele na ko mela mara ko finga batu ba business women oui yo ko mona nga na fandi kame mais na tsama mutu na téléphone oui na bi makam no sala na sauté étape on a tourner ba émission deuxième étape ya ko finga omoni mwana biso tout toza ba parents so boti mwana kati ndako pesa éducation yo mo mto pesa éducation te yo mo boti mwana lelo finge tout fina yo lobi finge tout fina yo jour so salaire au finge beti mbata azong sa tout fina yo po ayoka ngwe pa na yo moko o comprendre nga na finga vagé à maman mutu moko te au cas contraire bango de ba finga vagé à maman nanga moi j'étais à la maison à ma grande surprise batu ba benga la poto pour nga na cliquer ba émission te je passe ce temps là nga ça c'est l'émission et leki do fo libande benga que tala ba fingi yo tala ba chrétien yo fandi na plateau o lobaki Jaël Show ndeti ba Jaël Show te so makelele na télé ozaki na moyibi na Afrique du Sud bokenda sa kapo bomo ba kamano yo se retrouver awa tant yo sali ngona boule ke bandi rando na ngati boto sa ba mikete oh ngana problème te to soinité kaka yo moko ke na kwema bo créer une émission so na memo na justice on a preuve te. Bonsoir à tous. Obalela le Ketchou, Obalingara Ngai, Papa Malongi, les mannequins de Kinshasa, le mignon de la presse congolais. Babi toujours tout le bara toujours tous les même morale. Et le ban de Ronangai Roger aimait la bille le Ketchou zala toujours même morale. Pas finga, pas tonga, pas critiquer, occuper bangote, mode avion, même morale toujours. Pour changer te toza toujours wana pour comprendre ngai kin chaleur yati moi single tarana sexy na kitoko makasi siko yom to finga rabato a bien te un talon non boya na bonga manona peselo na ba bogos ba bogar ozane lo côté na kipate tellement na ebike biso za ba chronifuati vie na biso eza polémique na buzoba wana afininga na memo na justice te tant que na munoko nanga na oloba na répondre première fois na répondre te deuxième fois na répondre te tu crois que troisième fois notiko dans la suki nga na lâcheté il faut na zongisa parce que zongisa na ngande sali que j'ai la zongisi mabe non j'ai la zongisi mabe pour répondre tant yo za plus âgé que moi au bandinga mabe nga na ozaka on a pour se soumettre le lobby kuna non yango na koti saki émission ya suka ya karma pa soki OK na mission yo sana émission na émission nga na no na émission na sala émission na nga ya liboso na la samba na yamba kakol na yamba nani miel de son na yambi vient na tade na Congo promotive tellement osa branché kaka na site na bino il faut lukaka o cheka kape ba site baninga moi je te connais Sam Kazadi avant na ya kozo interview il faut na kota ya Sam Kazadi na YouTube na tala be mission sala ndeno yo poser ba question parce que tellement yo tala be mission na ngate moyen oye banga ezate yo mona ke to poser na ba question terre à terre tu me connais Jaël Show mais au kota na
na base na ngate j'ai la sala musala nini j'ai la yamba nani tu vois tokuta na ka sam j'ai le show chroniqueuse c'est là succès mais quand est-ce qu'on a cliqué au bêti j'ai le show ou soit azaka la Congo Promo a sali combien de missions ce qui Raf Ngindu le boss le patron ya Congo Promo TV azo temps yo fout un salaire pendant 6 mois 7 mois c'est qui a comprenait que je bossais parce que là-bas so sali du émission de salaire et ce que tant aux temps yo fout nga c'est que na kota be monsieur belé deux fois avant na koti pe na Congo Promo TV na comment cliquer na table émission na tourna na bi a pe na zako bosser mikolo na lala tu vois donc émission yo nga sa na Karine Mokonzi et ça a été pour na finga moto na luki na yami na Karine Mokonzi to so na biso mama nga expliquer nga likamuna ngo ezabwe to ça ce débattre les solango sko ya yo nini na kati solo belango critiquer ngo finga nga na ndeni bandana comme chroniqueuse hein ce qui est là nini na information ni na apporta au mokili elobela je pense que biso tout na comment je peux dire internet na sala na télé na sala internet l'internet na ba news mo na ya nango o ba fin première fois ba finga na vie ba finga ngata ba 70 messages na ka passer ça information ya bourreau pela j'étais avec bourreau na journée bourreau a epsinga kenon na tikali na ba une semaine sous na vera mbote na olonga na sa mouvement na nga ba bengisinga la braza a betelinga lisolo après le lendemain nango na kesa émission na bourreau to ici émission Koti après 2 jours bourreau m'a appelé ebisinga non il faut informer batu ke na longwe vitesse na ke ko informer batu sana mona artiste na yo sa information ngamoko ba bato yo ba mimona ke bango nde ba meilleur biso to ya na ba terre à terre ya ba buzoba batu wana to tikela bango ki chroniqueuse ba chroniqueur biso le quoi to ya na buzoba to lata succès to tikala ba chronique fwati oyo lelo na ba artiste mususu ba komo yembela biso que 2 chroniques fwati moi j'accepte ça et puis na embrasser yango na za chronique fwati moi je suis danseuse na tanga université te na zone même pas diplôme d'état pour na kanda kutu na kenda ko continuer na salata ba benga ngoni o salata ba cours moko boye o zata na moi bagage comprendre pour na linga na mama vie ba serengate siko na sala ke mutu okoza limité te na vie okoza limité te na ko tanga université te na ko leka ba classe yozo ke na ngate mais na zupe vie na sima ya loyenge ya bato batanga ko lekanga combien de fois ba benga bino pona kota 6 na bino na kota te pour la personne en mode yope anel kaba force te bandaki boni oyekin bileka le kaba mission pour o bouger kwa kin pour mon na kwa kin te ba lo zoba no boya na lwengi na ndeni no boya yo ba no n'importe quoi biloba poani faut ko yeba bisika nyoko le kabisika nyoko lobela non soki boza maele boza wa Karine Mokonzi tu n'as pas ni atika la finga mudude par rapport na tata Karine finga ba tempoli afinga net nan afinga mudude Karine atika la ko finga mudude biso to ba Kevin no to esima ba leke chulo mon vieux Gino Capore j'ai brifanga komba leke chu Evana bon mais vrai non c'est le Kevin Panda mais ce qu'on a mis c'est comme les ketchup par rapport à Gino Caporage yo musana yo bozo amyo ka bo finga abatu elongi na ngane elongi non ekokani na note pas bien tu ana no mignon garçon na no bien talent ba force talent ni na ça vraiment ozo comparer ngana yo vraiment ngotanga communauté pour na fula yo ndoza noza bien to amukusi yo elongi ba kai qui torote na kimba ebiote au boujarate erreur na ka nelka erreur na yo ba finga yo wala ba n'importe quoi
journaliste eza biso le plus rôle de la presse ndenge alongola kosala amona sécurité na le siège de la presse ndenge ezomona kaka parce que omona televise na page na biso ya les news de star c'est juste pour vous informer que le 23 avril na 14h30 c'est la fête de la vraie chérie na bavie de la playboy ya mboka bozala wana na sécurité ya la biso bozala lié zoro maliala koko te na Azana de la presse, azana connecté ici, azana journaliste, mais aga parmi la frontière sa femme la Luanda Kalahara, photo comme ça na page à 20 euros ma vie à la banque. Bon, big boss donc bien habitué à Boga, le 23 avril toujours à 14h là bon Luanda. Au son monde la vie à bien ma toi pour faire place. Bien la biso Zoro Mabiala, la biso na Bogar le big boss le 23 avril na 14h30 la vraie chérie. Au fond na yo eloki na yo bouger dans ma casa mona ba boîte au bouger au payer ba chapal tout ça là au soma ebele yo mutafingi wana est-ce au moins déjà soma ba champagne toi zo boya ba ta finga arabi solo ba n'importe quoi na ta fulinga tenga ana fula mina ndenge na bimina sima mutu te a fula mina ndenge na teti soda pe na bima de milliers na tongo hein pour attendre finga ba to ma ba tu ba chabiso boyo wa kitorote wa vrai joté on a bien on a bien là bien ça toujours bien elle Benzema au sala kitoko mais kotanga ba kombote pour au sala les promotions kotanga ba kombote c'est pas bon bino sibozaka na mboka Europe abi sifa petit à quartier malgré sifa petit à quartier tozali wana au sa musa soki boza maele boza wa Karine Mokonzi tunonga boni ouais atikala ofinga mundude par rapport na teta Karine finga ba tempoli afinga net nan ouais afinga mundude Karine atikala ko finga mundude soki boza maele boza wa Karine Mokonzi tunonga boni ouais atikala ofinga mundude par rapport na teta Karine finga ba tempoli afinga net nan ouais afinga mundude Karine atikala ko finga mundude soki boza maele boza wa Karine Mokonzi tunonga boni ouais atikala ofinga mundude par rapport na teta Karine finga ba tempoli afinga net nan ouais afinga mundude Karine atikala ko finga mundude. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.